yoza fin mutaleki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yoleki fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, mutu nyonso aza na télévision na TNT, décoder à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon di menanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo a PC la siko.